Merci, bonjour, bonsoir. Ici, quand nous sommes les amis, les ya téléphone, les ya nyonso, o esengi ke Olanda biso, ndeka to ebisa rabino ke o eza vérité universelle, to yaka pona ko pesa bino ba vérité o elekaka na mboka na biso. Partout bolanda biso, na Paris, Angleterre, Brazzaville, Angola, partout. Est-ce que bolanda biso, ba mbote belé ce que zoami bino, ndeka to lukaka, ndeka to travaillaka, ne boyebi kaka to za bana misala na bino. Otuluki la rabino ba émission oboyebi musique politique mais lelo na memeli bino pasteur Robert moko ya ba pasteur na mboka na biso ya Kinshasa mais asuki kana Kinshasa te azalaka partout po balobi makambo nzambe ba panzaka ngo partout na monde aza pasteur ya monde ate po jamais na koloba ke ya Kinshasa naza pasteur ya monde ate ba mbote belé vraiment ce que zo bino ba onano ba s'abonner na chaîne oyo pour s'abonner pour beaucoup de nuit il y a bien il y a kitoko dans la biso vérité universelle to lobaka juste vérité merci naebi na nzela ya caméra tozana oser mobile ya mbinga mobile ba fossette bambote belé na sepeli vraiment na mosalo zo sala ya kitoko soko monito na bimi kitoko boy pour oser azala na sima caméra na pesi bambote na ba minanga ba fossette na pesi Jérémy mbote belé ce que zoamié na pesi équipe technique mobimba Shikito Isenga Mushashino na pesi Gelo bambote belé ce que zoamié na pesi patron nanga boss nanga o babeng na maître John motema ya mama Micheline bambote belé ce que zoami bino na lela bino ya dégâts au moins na bino bambote belé ce que zoami osé ko fungolela nga caméra poto yamba pasteur Robert. Bonjour pasteur. Ouais, bonjour mon frère, comment vous allez? Ouais, ça va aller au rythme du pays toujours. Vraiment, Nzamba Pambolo, merci. Pasteur Robert, tu es vraiment na siège na yo. Na moni tu es na kati ya église. Malgré tous en confinement, vraiment. Mais vous y avez biso poto solo la au Italie makambo ya Nzambe. Pasteur ebele première fois balanda yo na chaîne biso et belé première fois ba mona yo na ko sepela yo moko se présenter pour baye ba na o baye bio na ba baye bioté basi la ko yeba yo. Merci. Ngai wabino pasteur Robert Zizi Landombasi. Musala otozo exercer église locale eza na avenue Lufimi numéro 7 na quartier 5 na commune Yanjili. Comme église Ezali Meragi, mission évangélique de racheter en Jésus-Christ. Nous avons vraiment spécialisé sur la délivrance. Mais on est là pour nous saluer. Merci. Merci pasteur. Et là quoi liboso ba question Ezali yanga réponse ezayo. Merci. Et là quoi liboso to ko banda vraiment na kotuna oza pasteur oyo obengama to oponama poto yo kaka ngana bengama te ya ponama siko to yebite pasteur Robert a bengama to aponama. Vraiment ndeko merci ming pour la question est très capitale. Ko bengama ko ponama et le bamakapa mutu nyonso mutako yebiso bengama vraiment c'est difficile nyonso ba yebiso ka za moponami mais muto ya ponama eza po alobite okoyeba ke oyo aponama oyo abengama mais na question na yo nyonso alobaka ke aponama mais koponama eza langage mais tokomona yo to pe misala na yo nde kolakisa ke oponama. Merci ndenge pasteur lobi bango nyonso balobaka kaka toponama mais toyebi balobi pasteur bito landa siko na misala na bango nde ekolakisa ke soki abengama to aponama. Merci pasteur na yebite ndenge toyokaka ke ba pasteur bazala na ba don pasteur musuaza na don ya délivrance musuaza na don ya vision musuaza na don ya guérison do ba don eza mo ebele toyebite pasteur Robert don o Nzambe aponaye eza donine. Normalement, sur les charismes, vous avez raison. Les alokola mutaza mécanicien. Mais na katia mécanique, azana ba élément o ya sela ngo musala. To benga ngo ba clé. Normalement,
nga na ministère ya délivrance. Mais na kati ya ministère ya délivrance naza mingi ko exercer topé ko salela ba charisme to bengi ba don, naza na don ya guérison, naza na don ya miracle, naza na don ya parole de connaissance. Vraiment 3 dons wana ndezo penza ko exercer nga na ministère ya délivrance o ezapenza ke o se manifestaka de temps en temps na musalo. Mais ba don musu comme prophétie, ba don musu comme don de sagesse, misusu wana eyaka na ngolo nzambe na moment na ye na kati ya service na ye ezanga akoya te. Mais ba o natangeli wana musongo pe des spécialités na biso pona kotambwisa ministère ya délivrance nzamba pesi biso. Merci. Merci ndenka boyoki pasteur lobi ye azana do o penza o isimbama na ye eza ba do misato. Mais pasteur tolingi toyeba banda ou banda musala oyo ezio combien du temps? Bon, banda na bandi musala nzambe nazo kende lelo à peu près donc na yambi yesu na l'an 2005. Mais nzamba benginga na plantation Èvre na ye na l'an 2009 ne ko planter na njili. Mais avant ko planter na la qui aussi ko exercer na se ya lotomo ya bato bankadre biso, et puis nazala qui aussi na service ezalai ke neti intercession neti ko bondela pona batu ezala ki na l'an 2009 nzamba bengana ko planter esiko toza ndena bandengo na l'an 2009 na ba réalité makamabele to kutana na ngo mesaba ti le tozo ko bana ko mbotsa. En tout cas pasteur penda o bandit l'an 2009 ezapena ebele pasteur toyoka kabolo bo soulevera momoko boye musala nzambe eza pasi makasi suko ba pasi nini yo kutana nango pour mériter ti lelo ozalaka musala nzambe. Vraiment question na yo eza très capital na kamwaka mingi lelo mutu azolaka vese azosepela nga mosali na nzambe eza musala pasi. D'abord eza musala moko ezalaka na refi moto nyonso nzamba benge kobanda meme na bapotre na Bible ezalaki toujours refi na okoka te musalo penza na yebi nde na koloba te na yebi ndenge na kobanda te na yebi ndenge na kosala te. Musala nzambe eza pasi koleka musala nyonso. Pasi nango eza nini? Eza domaine spirituel. Ça veut dire ozokota makambo ya batu mutu mo bagenaka zwi kisi na ye na volonté na ye bayokani na nganga bien ekomi na suka subitement alingaki manganga wana aye kozwa yo akotisi na bitumba na mosali na nzambe. Metanga koya akoye biso penza mingi musu baloba me ebele balobaka na bosolo te. Mutu mo akene koloka mutu na butu ou akutani place akendaki ou bazongisi le retour akoyaka mbangu pano mosali na nzambe na sale lokote na yebi lokote na sutuka kiboy. Et puis mususu eza musalo yo eza pasi na sens nini? Eza musalo za mandaté na muto zo mone physiquement te. Voire même que batu balali yo ko la muka minuit au bandi ko bondela. En d'autres termes bandi ko loba yo moko. Rozongo minuit à 5 heures c'est pas facile. Eza musala moko yo ko tambusa vino ndengo lingite. Tango ba bengi yo okomo tambusa vina yo ndenge muto a bengi yo alobi otambola. C'est pas facile na mondo toza. Eza ma musuba privé yo okomi, ça veut dire mise en part. La difficulté na ngweza moni musala musu ezake na kosala lundi mardi na lembi na lundi na lembi na continuer mardi. Mais musalo eza okotambola ndenge yo lingite moko tambola ndenge muto abengeli yo alingi otambola. C'est pas facile. C'est pas facile. Là où ils ont causé des problèmes yangwa. Et puis au sala ngo nenga makanisi na yote. Il faut sala ngo nenge bazo peso ba directive. Yamisa tu faut sala ngo par vocation, ça veut dire ba bengio et non par l'ambition. Papa na biso zaki pasteur, lobi akufinga na zwi kiti. À moins ko bengama. Ya na biso zaki pasteur,
lobi akufi azozwi kiti à moins ko bengama na vandi trop na ba pasteur na koli trop na ba pasteur nazalaka trop na ba pasteur nazalaka professeur tout nazalaka professeur ya théologie yango tezopesa mutu accès akoma pasteur mais nasangisi biloko te okoki kobengama mais esengeli pozwa connaissance ou ajouter na likambo obengami donc difficulté nango eza tango mutu azo comprendre oyo aza te et ozala pasi po akosala oyo esengeli te c'est un peu ça. Merci pasteur Bozo Kayi bino moko ndenge pasteur azoloba pasteur question moko eza awa balobi ebele ya ba pasteur bakomi kofungola ba église pour l'intérêt ya mbongo. Est-ce que c'est vrai? Puisque comme on a pasteur a fondé l'église a otala sur intérêt bandimité a commis kota l'intérêt ya mbongo. Comme exemple, ce que l'église est amké pasteur azama casse na ba suivi na banda ko bandimi. Ce que l'église est fondé comme munene azali suku na posata ke na ndako mundimi ya komika bandimi ne bayaka. Mais tant que zalaki mké babandaki 4 5 6 mon a pasteur jour donc semaine mobimba ya bebisa ba transporter ko kenanda ko bandimi ko landa ba visite bandimi na ndako a visiter boladi ndenge nini ya sali prière bima ki pa oyo soko tellement ka église efungwa comme munene pasteur qui parle sur ba suivi na te comme bandimba ya luke place ya zali pe comme pour kutana na pasteur et comme problème et utaka nini bon nous faisons dépendre de l'organisation et ça lokola tango abandaki musala batu ba kebele te. Et puis moment wana azalaki disponible avec la disponibilité ya omona bandimi nyonso tout comme azalaki na ba capacité ya okena banda kwa batu nyonso parce que ça qui le débit mais yeko koma na moment moko nzamba tindi ba amnaye batu bazasu ndenge ba alakite parce que on a difficulté à kotambola na banda ku supposé église na 500 personnes. On a difficulté à 500 personnes. Mais il y aura une communauté où ils ont préparé pour la suivi, pour l'évangélisation. Mais il y a un autre passer à placer équipe wana ndé lobi ke yake na soko tala bandimité non c'est trop dur. Mais quand on a bandimé ozala na ba kamoko ezake kamoko esengi que non faut passer à ça. Soit que mon dimi moko azana cas grave na malade ou bien nandaku ou bien dans situation moko est vraiment difficile que permettre passer azangate mais na ba suivi monsieur ko zala ke na bandimi a aucun de suivi mais ko permettre eta mona bango nyonso suivi ne ko zala moke mais ils a aussi problème ba ko tala majaki ma Chantal a habité ah il habité passer le pas majaki ah asuika pana donc il y a un autre qui ça passer à tika kolanda batu na o ya question mibale ce que ça l'église pour nambongo on se manque pas de Dieu vous mon sala ba ventir na diable yesu a côté lo mais on ça va ventir na Christ na nya côté la yo d'abord c'est un domaine spirituel et ça terrain moko glissant faut yeba nazo sala nini so yebi ozo sala to koti malédiction moko na famille ou peut-être lozo mona gravité na ngote mais lobi sort ya ba génération de centenaires ko la grave sort ya ba génération ko la grave ba ozala maudit na niveau moko oko croire te musala nzambe za pona mbongo te der passer a pamba makana panya mabonza te Mtapambola kalesa kanzambe za muto ya bengie. Dire que ça l'église pour na mbongo, je trouve ça aux à la limité. Parce que ça musala mona betilo ya bitumba. D'abord si que planter église wana ebe za nini na butu. Avenue wana ebe za nini, quartier wana ebe za nini. Sur le plan spirituel, si vous dégager quelque chose par votre côté. Et ça place pour que qui marcher na butu. Si vous dégager quelque chose par votre côté. Ceux qui ont un vrai piège pour détruire. Je ne crois pas que l'église est en bonne parce que mon seul
danger nini eza liboso na yesoka tiembongo liboso, c'est un peu ça. Donc les loto ebake basala nzambe oyo bayaka pona mbongo do bazaya nzambe te. Do ya nzambe bazaya mbongo te. Po ayebi mutu atindi ye ndazwaka swe ya makambo na ye nyonso. Pasteur, toninga pe to yebeloko moko. Tant pasteur azalaki na église muki abandaki ko s'occuper même Kodim à participer. Oh jeunesse pasteur atabu ayen ne bandélité mais na souka mon pasteur fazalana assemblée. Mais na tamo boy pasteur soka église fungami Kodim a pris ses responsabilités comme il va voyager comme il bodo tana vraiment mingi atiki makamanza comme il va voyage. So peut landeli ba voyage ni nyonso na ezana pe na voyage makamanza mais donc monsieur ba voyage makamone privé. Et où takanani? Question est très capitale. Oyebi un homme de Dieu, Onzamba Bengi, tant que représentant légal, et là, il faut veiller pour le peuple Nzambé. À part, on a tenté, selon le calcul, le programme, mais à ça obligé, il faut mon arabe Kodim. Ils ont une prière, oui, berger, oui, évangéliste, oui. Mais il y a une prière, monsieur, au sein d'un foyer, que ça la pona bana wana, na équipe tout même la jeunesse. Comment que le bagage passer au sali des hommes na équipe à jeunesse? À taper au sein la bango prière. Il y a 10 minutes ou 5 minutes, même exhortation exaltée. Là c'est difficile. Là c'est difficile. Peut-être ceux qui battent ils permettre y était. Mais à quoi que l'on a katia battant, à quoi que quelques minutes, quelle que soit dimension. Il y a une possibilité d'aller attendre quelques minutes pour assister l'équipe parce que y a communiquer quelque chose. Attends chaque jour, mazana bosenga, tam sou par semaine, tam sou par mois, il y a une équipe il y a rosolana bango, il y a bondela pona bango, et ça vraiment capital. Donc, les a partagé nos langues. Merci Ndeka Bolanda biso que pasteur lobby il faut bino ba ami na ye ba collègue na ye bozwa kata ya ko participer même na ba Kodim ata 30 secondes. Pour to yebeza na ba délivrance musu ba prier mususu mwana wana ya Kodim pour abike singa ka yo pasteur tia mwa loboko lo ba mwa liloba likolo na ye. Il faut bosala kango. Pasteur lelo ba pasteur ba komi ko fingisa musala na nzambe makasi. Donc les lots net na Congo na biso to komi ko yoka ka deka pour ba politicien na ba pasteur ezo utanani vraiment musala biso tozo sala eza musala ba politicien ba osala te plutôt musala ba politicien ba osala biso tozo na capacité osala mais ça passe tant musala ba politicien ba osala pour ba sala musala biso tozo sala pour ba politicien ba sala ngo eza la passe dire ko fingama d'abord eza musala nzambe ebandeli nango bitumba kati nango bitumba suka nango bitumba problème eza poto fingisa mate na lobaki faut yeboza nani enani abenga yo esengelo tambola ndenge nini ozala ndenge nini un homme de Dieu faut tambola vraiment na lobi te ke lisumu ezala lokola libaku mais lisumu ezala vite kati na yo veut dire ningolo ba faut tambola na obéissance pe na crainte de l'Éternel. Mais ce que vous avez en obéissance, c'est crainte en Nzambe wanate. Si vous avez en sunayete, pour yende mutazo sala kati na yo. Yende mutazo sala kati, yende mutazo tambisa yo. Même vie physique na yo, il faut servir témoignage. Donc ils ont maramususu, faut ki mango. Mais maramususu c'est ça moussa na Nzambe te, mais maramususu c'est bitumba. Tant autant en obéissance, vie de prière et ça. Et ils ont maramususu. Nous allons permettre en départ parce qu'il n'y a pas de porte. Mais ce qui va porter ça, au fin de sa mégozala. Ce qui va porter ça, scandale de kozala. Mais pour éviter tout ça, il faut eboza nani. Et nani abengio. Et sengelo zala ndengeni. Ne lokwane ko sala ki moi makambe bela ba scandale. Et quoi épargner. Et ba scandale monsieur ko arriver, ezate po yo saliango. Mais le scandale qui est arrivé, le diable a créé un résultat après Zalaki Lukuta.
mais na moment na c'est salami pour se justifier nzambe ne muta ko justifier yo. Est-ce que scandale nyonso ezalaka vrai pour na mosali na nzambe? Parce que tout ça domaine abitumba mission ko la diable a créé à scandaliser et diable pas nzambe pas permettre yango, mais après vérité et ya koyeba. Mais dans tout ça il que ça ya motuya pour na ko éviter mingi yo lobi ezaka koyeboza nani esengeli otambola ndenge nini esengeli oyeba nani abenga oza mandaté pa nani nde kozala mwa malamu mingi eloko eza très important. Merci pasteur. Et une question moko ami nangai ba fosette muda pesi nga question abina tu na pasteur conseil ni no kopesa na bandimi oyo bakoma ba fan ya ba pasteur. Donc yeso ki amoni pasteur azote ya na cher ayoki bien. Soki ayoki ka programme ke dimanche un tel pasteur mutaote ya te akoya te. Conseil ni taki yo pasteur na yebi ke na église na ope bandimi bazaya yo ba bibe na ete ngana ke na rapona pasteur bazali. Conseil ni yo kopesa bango puisque Bible zo yebisa biso ke nzambe na biso za nzambe ya zuwa. So conseil ni yo kopesa bango. Vraiment merci ndeko nzamba pambolo pour la question eza très capital. Kozala penza fan ya pasteur eza bien te. Mais kozala fan ya Christ Jésus c'est mieux. Parce que kozala fan ya pasteur oui que pasteur akobondela pona bato pa bosani. Po azamoto. Kozala fan ya pasteur bolo biso betili baku pona yo ya so église te. Mosali na nzambe ba la fan na été ba mesana na été. Mais mosali na nzambe ba vivra na attitude et non habitude. So nous vivons na mosali na nzambe na habitude tant que fan on bénéficier bon nzambe na zakati na été. Mais so vivre na attitude o tcheko aza mosali na nzambe on bénéficier bon nzambe zakati na cause la fan ya pasteur c'est pas bien. Ko église pour na pasteur c'est pas bien. Mais qu'on respecte pasteur, c'est autre chose. Mais qu'on a la fan, c'est pas bien chose à fan à passer. Parce que Jésus-Christ au Tchéwa. Donc, bandeko bazala que pasteur a zata jo église vraiment batika bizale liwana. Ce n'est pas pasteur muta pambola kamoto. Pasteur a za instrument oyo nzamba tie pour na ko pambola peuple na ye. Tout comme nzamba ko benga leki. Nzambo zosu mutu muso atie na place wana. Siko soki to tcheki sujet a lipambo limoko boye yenda suki situ. Siko soka kufinyo se kufi. C'est pas ça. Dieu est capable de rejoindre mosali na ye. Pas si c'était sous mutu muso na place wana. Et le que ça malam cause la trop fan de Jésus-Christ c'est un peu ça. Merci pasteur. Oh question eza ya ngamoko na mitunaka. Lelo tokoma komona ba église belé ba comment sala ba carte ba badge ba photo atielo ya pasteur bandime belé ba comment on na ba ndako na ba on na salo koti bo atie photo pasteur na bango akoti na chambre bazo tambola zo ngo alati yango ote pasteur na biso muta pesi biso ba photo ke sata démon so ke ya moni photo pasteur na nga akosimba ngate na ndako na nga so za milimu na mabese mo okutaka na photo yango ni muto ko bundelanga eza normal. Merci pour la question. Le problème est la conception. Carte badge, ils ont servi biso tant que tous en croisade, tous en séminaire, tous en journée. Tu as ta badge, tu as ta carte figure. Et ça pour la cérémonie tous en ango. Mais dire que badge ne pour un séminaire moto ala en janvier et ngana ko mutambola nango partout mais ça sert à rien. Ou na zu yango na chango na ndako nanga avant na bondela na chango liboso ça sert à rien. Ou aneza photo Bible zo peki sabiso to fuka meleke ko to ba photo. Mais ce que ça to sala ba badge to sala ba carte pour na action moto zanango. On a un problème, biloko on a recommandé pour na milulu tozana après milulu bon
importance nango eza suta carte pastorale ko servir yo tam supo na numéro batie wana peut-être na église adresse église na kati tout mais koloba ke kozwa photo passer trop mutambo nango partout to tchango na bandaku to komi ko adorango c'est pas bien on est abomination faut arrêter ça mais ce que ça pour na milulu avant milulu bon ils sont d'accord tous ont un système d'évangélisation nous on a ba haute bangoyo là d'accord mais après milulu ça sert à rien. Ça sert à rien. Pasteur, sikoyo kaka bino beauté ya biso Jésus revient bientôt. Mais la plupart bozo ba Jésus revient bientôt, mais na ba église e belé lelo beauté ya sous repentance té. Ba kuma côté ya s'aimer, recevoir guérison donc tu vas voyager comme ministre au Zalaboué. Mais repentance était à Maralisou sauté. Pourquoi? D'abord, on a un ministère de délivrance. La vraie clé de délivrance, c'est la repentance. Et dans la repentance, le mot clé, c'est le renoncement. Yaya, comment Mouto va se repentir à recevoir Nini? Repentance n'est pas la meilleure clé na biso. Ko bon wana. Tant mutambi Jésus-Christ c'est lokola mo kondipe mo bikisi. Na motema na ina mbebote. Mais muto na déjà bon wana. Repentance c'est ça. Arme na biso ya tous les jours. Il y a tous les jours. Un vrai chrétien message na tous les jours c'est la repentance. Repentance c'est ça le rôle à monter dans zoke nanzela obeti libako ko yotere mo popoli makolo continuer nzela. C'est ça repentance. Repentance c'est quoi que nous c'est repentance c'est ça yaya. Mais on va recevoir nini ko ya pour recevoir bon mwamite. Et ko ya pour vendre wapi. Même bénédiction na ko vendre wapi. Au bon wana te nano yamba isu mo kondipe le rôle à mobilicité. Donc repentance et sa première clé na biso. Tant que tu es à yangote, batu bako bongwana te za le rôle à libataka sukoli soka bimi romone na trace maït. Ba oya église tombe bazo bima parce que l'église toujours attend que le lot tozana excusez-moi confinement. Oui biso to mema ba chrétien ba adepte na système. Quand il y a un lawa après a aussi les difficultés ça. Monsieur a joué à prière temps, monsieur pas Zolanda biso boeta. Mais le qui est très capital et ça que il faut battre, se repentir. Tant battu se repentir, bon Nzambe banyo moni sama. Tant mutazui vraie repentance, ça veut dire ba fruit wana Saint-Esprit ko takati na et quantité po et quand et qu'on vend la paix mimonisama. Maintenant, vous devez se repentir. Venez recevoir et vendre wapi. Mais pasteur, la plupart, il y a bateau basa la on est pasteur basa na doit délivrance pour bango kaka. Venez voir les miracles de Dieu. Donc si j'ai même na banderole tout le monde en banzela, si j'ai mon sous raté, venez voir les miracles de Dieu. Venez voir ce que moto nanu abongoli monte mate moto nanu ayambi yesu te comment akozwa lipamboli nzambe. D'abord question lobaki wana question bandi ko lobane bandeli vraiment merci oyebi so muta se repentir te même yo nzambe établir yo na ministère de délivrance obando sala musala ngulu lokola se repentir te. Laurent Nzamba benga yo apesa yo spécialité au salier de délivrance bimi au moins soit bimia on so ezonga parce que à se repentir te c'est comme t'as plus boulot que yo tu ko baye d'abord pour monter les canaux de délivrance face à la moto déjà à bongwami moto aleki na repentance après qu'on recevoir repentance
ndako ekoleka siko na service doit se repentir te ayambi yesu mokonzi lokwa mobikisi te ato délivrer obimisi 1000 démons et kozonga. Pourquoi? Parce que délivrance c'est un processus, c'est toute une méthode. Nakatia méthode c'est une technique. Alors ce qui est plus important, moutoufa les canards répatance. Et répatance c'est ça thème église faut être chaque semaine. Et ça rappelle. Pour avoir des mots clés. Venez recevoir, venez faire ceci, venez faire cela. Oh, venez voir. Donc, et ça bien. Mais ce qui m'a bon wanité et vanda wapi. Mais ça mena bolingo na ye na mawana ye. Ako salo grâce. A pambolio. Oui, il pambolane ye. Mais il pambolane vanda wapi. Fait vendre sika mogeza boule. Fait vendre sika mo ko sala kene non. Et bi ko vendre ça yango. À partir de répétition de bagay na sala boité. À partir de ça nazo kima boy. À partir de ça vie au moins nazo ngelezate. À partir de likambo moins na sala lisusu ezate. Mais ba moment sozo ki poza yango neza ba porte. O ezake soko se repentir te. Ba porte neza polele. Kutu plus sozo le kana délivrance o se repentir te. Ba trouble ne soki zala ki 10 et comme ça. Et so comme ça. Donc, délivrance, c'est tout un processus où il y a plusieurs méthodes pour procéder en haut. Mais le que ça m'a cassé, dans répétance, c'est un mot-clé. C'est un peu ça. Pasteur, est-ce que les lots, ceux qui voyaient, ceux qui voyaient, pour la zone, il y a un pasteur, monsieur Hollande, biso, bah, les lots qui voyaient, que bino, bah, pasteur, peut beaucoup mis ma bakou. Il y a un couple, monsieur Nabanda. Puisque ba basi o mabala o babali diso ba mama na biso pe mususu na bandeko na biso baso babala ba koma ko tosa ba pasteur makasi ko leka mibali na bango ya ndako soko taki yo pasteur pour na monu zolo ba bena bosolo pour aiza vérité na monu pe yo pe ozoke na biso na vérité conseil ni nous kopesa pour lelo koma papa ebisi mama na pourquoi il faut l'embelangé loko bo maman soit calculer ce qui na bina la maman deso papa sengi pasteur de bien saki biso 17 il faut tous en église aboy ko la maman deso lambi ndunda mbangu kaka po aya esika pasteur bengi saki bango ce conseil ni noko pesa ba maman na ba mario wana question na eza très capitale réponse na eza simple bible zoloba moto azu so ndako na été comment on soit église. Comment on va qui passer nazoto so ko leka mais nanda ko zoto ça c'est l'hypocrisie. Bible sengi biso biloko wana ta. D'abord bongisa nanda. D'abord to sananda. Tango zo ya église. Boto sho wana. Ya o misana mo mona na église. Soku nozo to sate. Soku nozo yokate nanda. Soko y une église. Et cause à l'appareil. Parce que zankona katina yo. Auto sarate zankona. Koto sa zankona. Dire que ayo que la pasteur, azo que la mobile anda côté. C'est du péché. Comment mon Bible zolo ba femme soit soumise. Songa na za pasteur OK. Maman zoyoka mobile ta zoyoka mais même maman na l'église. Na yoka inenge sengelité. Nanda ko tche sointo tche ordre te. Mais l'église pour tche sointo tche ordre te. Il faut nanda ko notokuta kimia. Il faut nanda ko notokuta botosi. Nde aowe la biso kimia. Nde aowe la biso botosi. Pona ko marcher ba moté. Alobaki na yo question mo tunenga. Oui, aux la famille à pasteur te, mais essayez de respecter la salle d'ensemble. Mais aux la femme c'est trop dur. C'est un peu ça ma question. Merci pasteur. Balobi, ba maman, bino bolandanga, bino batu oyo bozwa ba problème na ba papa na bandako. Likolo pasteur abengisa kinga bu oyo ki pasteur lobi. Po nzambe apambola yo, nzambe ya pasteur.
Robert papa mbula yo il faut bando bongisa na ndako et puis nzambe na epa ko sala ezala teki kaka oyo kelaka passer non passer alingi obanda na ndako na yo après omemi en église nzambe aza partout nzambe a passer atalaka banda na ndako ti na église po lelo so bebisi na ndako nzambe ayebiti o en église ato bon obaluki na mabela to sali ba jeune ata pasteur yemo côté lo ba jeune e ko simba te po na ndako bongisa kite to luka vraiment to bongisa ndenge pasteur lobi pasteur biso ba jeune garçon ba jeune fille surtout na Congo rien ne marche ezo utana nini etake bino ba pasteur ne bosolola na nzambe bino bozwa kataya ko partager na nzambe na la kisaka bino mboka ndenge ezotambola sokazolo bela bino te pona ba jeune ya Congo. Normalement question na yo na deux aspects. Tant tozolo ba Congo to mona mabele te. Tant tolo ba Congo tozo mona yo nanga. Dire que ba jeunesse bazo pambwa mate, dire que jeunesse boye problème est simple. Il faut jeunesse mutu nyonso kwa koyekola métier. Oazwa ki chance akotanga te akota na métier basi to mobile tokota na métier. Mais le problème est simple, nous les Kinois on est des paresseux. Tolingi facilité. Faut retravailler. Faut retravailler. Si vous avez chance à autant de kota métier, retard résenté. To bota maraba licencié, mais to ko maraba licencié. Tu as volontaire ko la musala. Et ça la jeunesse belé, ba jeune belé, jeunesse quinoise Robin Abango, disons nana 100 000 francs congolais. Oh nazo kabelo yo, mais oh nazana 200 000 francs congolais ou 250 000 francs congolais. Oh isa fo bosala musala mo boywana so si so zon. Oyebi ke mususa ko biso piano nga 100 000 250 luka batu ba kosa musala wana. C'est ça la quinoiserie. Ça veut dire mutu alingi musala te. Mais lorsque liboso soko yeko li métier na yo, soit totanga ki. Obando luka musala. So yeko la ki métier. Obando sala musala yeko la ki. Le pe onzamba kopesa yo. Au bénéficier nango. Mais ce que ça que na yekolite, na tangite, nazo le lambo ke bongite nazo salate, mais ato yé na église 1000 fois ekitali kolote. Même aux assemblées locales libosuza, faut autant. Ba jeune bati kanzela classe te, ba bazwa ki retard nanzela classe bazonga. Ba monique moya kozonga zate ba kota na ba métier. Bana basi mibali ko parce que monde des évolué. Monde des gens a besoin bateau baza productif. C'est un peu ça. Kolobaka que je ne sais pas sur tous les critères. Est-ce que il y a des gens qui ont un métier? Nous sommes pas ça la mécanique sonne, il n'y a pas de son métier. Nous sommes pas dans kangasu qui sonne, mais non. Pour ça ils sont bali na onde. Pour ça la foi Merci pasteur. Et ça la kondenge nini oyo kakande nini ke pasteur, un pasteur à côté ba loge, un pasteur a azoté à public abimisi momoko boy mo wana tan batu ba landela ngo e eza momoko e utina ba deuxième monde. Exemple ya pasteur na biso Moïse Mbié abetanze moye yokana mutu nyonso ayebi yango aloba sort nom de gege bino ba passer tant boyoka ka biloko na critère ndenge batu balobela et ça la kabino ni oyebi tozo sala musala moko eza visible, on est vraiment contrôlé. Question na yo eza très capital, on est vraiment contrôlé. Mais ngi na penglo ne lo mongo et lo kaliboso eza et là, non pas na sali ba signe kabbalistique, ndelingolo ba na science occulte. Non. Tout comme na rosala ngo, tout comme na rosala ngo te. Mais muto déjà koti na ba secte wana. Ayeba naka.
moto akoti na ba pratique wana ayebanaka mais kolobaki abandaki bien akekota na ba science occulte non ala est déjà mabe un vrai akokoma faute mais un faux akokoma vrai soko yoki aki na ba science occulte o alaki na boye vanda no bible lobby il y a un temps pour tout mokili ezoloba nyonso nkuku na mpoasa soki na science occulte abotamaki déjà ndoki akebakisaki ndoki ya bapaya. C'est simple. Bon, pasteur, comment on a délivrance au biso to yebaka